J'étais qui birombe, j'étais qui bisoba soto matinankamba. Oh, le 24 décembre, en mémoire de la reconnaissance officielle de l'église Kimbangu. Le 10 septembre 1921, Tata Simon Kimbanga lobaka ete mikoleko ya mokili bakotanga kombo nanga pe bakokumisa ngai. Le 24 décembre 1959, ezali bongo mopolo gouvernement belge apesa autorisation na biso bakimbangiste tosambela bisika oyo nyonso biso tolingi. Mokanda ya reconnaissance officielle esimemaka bongo na maboko ya papa Dialunga na Kiangani Salomo Paul oyo azali deuxième fils ya Tata Simon Kimbangu. Yango église Kimbangisi ekobisi 65 ans depuis ezwa autorisation ya kobima na miso ya bato. Nina mokolo yango epesamela biso bana ya groupe théâtral Kimbangisme mpona komataka na mboka ya nkamba Jérusalem. Ngai nazali mwana ya JTK chaque le 24 décembre na mataka nkamba mpona kokumisa nzambe na nga papa Simon Kimbangu Kianga. Fête de l'amour na bandeko na biso ya JTK. Kimbangu koya na yo ezalaki mpona kolongola moto. Birombe, j'étais qui bisoba soto matinankamba.